Buguyo kaka. Qui ça? Nabiso. Qui est l'équipe partout? KNB. Kinshasa Nabiso. Qui est l'équipe partout? Qui ça est l'équipe partout? Mikuru les abîmes, pardon. Jima c'est le raté. Et on a bien yo. Ah, Jima Mukende. Où est là? Manakin. Qu'est-ce que j'ai zappé? Ce coup de KNB tellement. KNB tellement qui chasse l'équipe partout. Jimmy Kendi. Mais là, KNB ko zappé ce coup de check au Vandi. Mbote na bino bandeko balandi ya magazine KNB Kinshasa na biso, bienvenue na numéro ya sika ya magazine na bino. Ba élection présidentielle il y a États-Unis d'Amérique et salamaki depuis le 8 novembre oyo. Donald Trump azali élu 45e président des États-Unis d'Amérique. Après publication il y a ba résultat, le nouveau président élu a s'exprimé devant le peuple américain. Désolé de vous avoir fait attendre, c'était compliqué cette histoire. Merci beaucoup. Je viens de recevoir un appel téléphonique de Madame Clinton. Elle nous a félicités, parce que c'est de nous qu'il s'agit. Elle nous a félicités pour notre victoire et je l'ai félicitée, ainsi que sa famille, parce que c'était une campagne dure. Elle a bien combattu. Hillary a travaillé très dur pendant très longtemps. Et nous devons lui être reconnaissants car elle a su bien servir notre pays. Je le dis très sincèrement. Maintenant, il appartient aux États-Unis de penser ces plaies et de se rassembler. Tous les républicains, tous les démocrates, les indépendants des États-Unis, à chacun d'entre eux, je dis, désormais, nous devons nous rassembler. Nous sommes une nation. Trump a loué ba mérite ya adversaire naye Hillary Clinton oyo a travaillé mingi po na États-Unis. Pe a sengi na peuple américain bazala reconnaissant envers ye. Le nouveau locataire ya Maison Blanche a sengi na ba américain bazala uni pe na communauté internationale a lobby que ba travailler na partenariat. Je voudrais dire à la communauté internationale que même si nous mettrons toujours les intérêts américains en premier, nous négocierons de manière juste, avec tout le monde, Que ce soit avec des hommes ou avec d'autres nations, nous chercherons le compromis, pas l'hostilité, le partenariat, pas le conflit. Félicitations ezako outa partout à travers le monde, loko la présidence ya RDC, la France pe ba pays ebele ndenge ezalaka momesano. Moi si alibala soki oki na bureau ya mobile na yo eke mobile na yo azalaka chef kuna pe secrétaire na ye ya ebisi yo ki okoki komona ye na temps wana te okoreagir ndenge ni. J'ai besoin de Tozo solana bakina soki sali que moi si oki ko luka mobile na on a bureau mais secrétaire na ye a empêché au kota te réaction na yo kozala nini terra boy na kota eza droit ya bureau na bango soki ba pesa ya mobeko ke mutako kota te bon faut na respecter na bimana kende nanga soit na robenga mobile na la téléphone ke na bureau na bino ba boyinga na kota na za libanda tant oké na bureau ba yebiso ke kota te eza droit ya bureau na bango respecter benga mobile no soko zuete ozelie na ndaku na pokwa soki o déranger c'est kaza mobile ya ndaku te. Non, on est un peu louche. Ce qu'il y a une réunion, tant qu'il y a des intellectuels, on comprend qu'il y a un message. Au cas où il y a un téléphone, il y a un chéri qui a une réunion.
dans ça quelque part, non, au moins sucré. Mais jamais aucun menacé, tout, le mabé, non, vraiment, pour n'en avoir c'est pas bien. Je préférerais encore téléphoner. À partir de là, on a téléphoné. Bon, ceux qui téléphonent, ils ont les catés. Je rebrousse chez moi. On est kufa na ulcère. Bien vous respecter musala nae. Kopé ça y pour ebelete ou bien kolukele makambote. Pour azo sala musala nae. Assurément ba yebisa ki bongo. Non, naza na musala, personne ne va me déranger. Que personne ne me dérange. Peut-être ceux qui a besoin na kota. Déjà réaction est comme à ma bé peut-être par rapport à notre secrétaire wana. Tokoza sou bien mingité. Donc na koma comme on est suspect mingi. Mais ayoka quand même balande lienine. Ce qui est réunion et que du moins aza peut-être un hôpital et aussi une faux présence de papa. Ce qu'on a réunion oui to boy teza musala. Ce qu'on a réunion na mwana azo vie ou à perdre vie. Bolandi on ndenge bande kona biso ya basi ba émettre ba point de vue na bango vraiment babi ba cause la réaction ya malamu te parce que ya eko luka mobile na normalement alors ko ya ko luka mobile na musala te mais ce que ça dit ka eko luka mobile na qui va empêcher au moins que mobile na azala na réunion mais ce que ça na réunion ta ko mona ngo suspect parce que akokai ko benga ina interview mais ce que ça dit ka ko luka na bureau c'est que urgence ezali Kinshasa et l'équipe part. Basi va réagir na micro ya KNB balobi soki mobile na yo abimisa ki ona ba camarade na yo amemi bino na restaurant pe asombeli bino biloko asali dépense ebele mais na temps ya retour apesi bino mbongo ya transport mokie oko réagir ndenge bolingo eza na 2 camps. Bon, mbali misusu bazali akokomisa mwasi alesi amelisi ye na suka apesi ye mwa mbongo ya transport 1000 francs 2000 francs. Bon, so da linge na mona normal. So ila linge na ita zoke mushina na mona normal te na oboya. Na bate o so la biete na olinga te na oboya kisemba so benga na oyati. Ba mbali misusu basala bon ba tester mwasi. Pona oyeba ke mwasi wana linginga pona mbongo na nga woto linginga moto. Po moni bon na bolingo to senga mingi confiance. Ozomona confiance nde to linga liboso yo ko linga te mobile kana buli yake akenda salela yo yango moni biso pe basi to ko molinga ka to zapi na ba occupation na biso moko donc ero ki ko linga te na buli yake fo mobile bando kabelanga ko kabeza bien bon mobile ko kiasa kana nga pesa mbongo te eza inutile parce que nyonso dépendant na mbongo bon mbongo na osana ngo makambo même commerce même mbongo dépendant na makambo ebele sa mbongo to vivre te na presse me lisango le sanga kabela nga mbongo parce que mbongo wana ikoke sunanga ata na likamusu na kolina futa pe mwana minerval akoi pena ke wenze na sai wenze bato pe bale na ndako siko oyo melisinga na sai na ngoni na kena suli esili liboso mbongo bolingo na sima parce que nyonso etambola na mbongo. Tinda photo na yo en mode selfie kanga photo buka kingo seka moke gagner ton tinda yango na page au Facebook Kinshasa na biso KNB. Zora photo to seka moke buka kingo écoutez en selfie écoutez Zora photo to seka moke écoutez, en selfie, écoutez, sur la photo, tout c'est comme ok, écoutez, en selfie, écoutez. Expert en tourisme Alan Lofoli a lobeli environnement pe apesi importance na yango. Environnement na mukuse eza espace o ezali ko entourer biso na moki. Pe non seulement espace mais biloko nyonso eza na kati ya espace wana. Mais généralement, il y a un environnement en termes, il y a des espaces verts, il y a des parcs, il y a des bisika, il y a
la biologie, on parle, il y a biotope, il y a tout ça. Donc, mais dans Mukuse, l'environnement est spacieux qui entouré Moutou. Alors, le site Oyo, ils ont un traîneur écologie. C'est-à-dire, Oyo, ils ont un écosystème. Ils ont ébélé dans le cannabis. D'accord? Donc, ils ont un parc. Ils ont à peu près 9 parcs nationaux. N'est-ce pas? Ils ont une forêt, il y a même des forêts. Ok, ailleurs, il y a des savanes, il y a des animaux. N'est-ce pas? Oui, à Kinshasa, par exemple, il y a le jardin botanique de Kinshasa, il y a les symphonies naturelles. Donc, les abisika oyo, nous devons à côté en contact avec l'écosystème, l'écologie, l'environnement. Le tourisme est allé dans la forme belé, hein? Ils ont un type belé. Par exemple, tourisme culturel, c'est-à-dire que nous avons un belé pour assister à Toseka, par exemple, le festival Toseka, c'est tourisme. Si on a revisité la place du 30 juin, et si le monument est Albert Ier Zalaga, et si il y a début, même il y a boulevard du 30 juin, n'est-ce pas, la gare centrale, chemin de fer Matadi Kinshasa, qui est en 1998. Donc, Moutou, tourisme, le côté banzete, environnement, banyamate, mais ça m'a le tourisme, ça va inclure histoire, ça va inclure bâtiment, ça va inclure même relations sociales. D'accord, coutume, mutaro longa mboka na yaki na mboka msuka po akota alia bile imoko ayoka na sango. Donc c'est déjà le tourisme. Alors message na ko pesa ba congolais za boye. Tourisme ezali secteur moko oyo komema mbongo ebele kati na caisse à l'état. Et c'est na biso toza na culture wana. Pe l'état na biso e tchaba moyen pour que le tourisme à RDC ait se développer. À l'instar il y a Kenya oyo touristiquement parlant baza na élément mingité que biso na Congo. Donc biso moko to linga mboka na biso pe to yeba ni samboka na biso ailleurs afin que batu ba ya po ba kotisa pe mbongo na caisse ya l'état congolais. ozalaka na besoin ya kosomba mutuka Force One Service azali wana pona bino nyonso yaka na avenue Colonel Ebea non loin ya hôtel de ville. Par ailleurs que chez Trust, des véhicules d'occasion de haute qualité avec moins de kilomètres dans notre stock. Vous y trouverez toutes vos marques préférées. Toyota IST, Toyota Passo, Mazda Demio, Toyota Yaris, Prado, Nissan Skyline et tant d'autres. L'équipe technique ne laisse rien au hasard avec plus de 60 points de contrôle pour vous assurer une conduite avec des véhicules en très bon état. Visitez le site www.japanesevehicles.com, faites le choix de votre véhicule et contactez Force One Service situé sur Colonel Ebea, numéro 56, immeuble Boncoin, côte à côte de la Napi, à 1 minute de l'hôtel de ville de Kinshasa. Ou appelez le 081 99 64 301. Email info@forceoneservice.com. Nous vous accompagnons dans toutes les étapes. Plaque d'immatriculation, assurance annuelle, transport Matadi Kinshasa et un service après-vente assuré. Un seul site, www.japanesevehicles.com. Force One, l'unique et le seul représentant de Trust en RDC. Occasion ya kobima en famille te to pe ko sala tourisme kanbe apesi bino opportunité wana le 13 novembre. Arrive, 365 est arrivé. La 365e édition de votre magazine KNB, c'est déjà dans quelques jours. 9 novembre 2015, 9 novembre 2016. Le magazine Kinshasa Nabiso, un an déjà. Magazine Oelobelaka via Bakinois sans concurrent ni ba imitateur, unique en son genre, mon côté na Kinshasa, mon côté na RDC. Boya ko fete na biso na mama na excursion oyo ko salama dimanche 13 novembre 2016, lieu d'embarquement eza bongo na gare centrale ya Gombe. Ensemble na ba partenaire ya tourisme et ya environnement, boya ebele poto ko tamola Kinshasa mobimba en mode touriste. Pe ba bete la biso ba histoire, pe masolo nyonso oyo toyokaka na Kinshasa. Ba billet oyo eza numéroté de 1 à 365. Soki osombi yango à $20, nde oko bénéficier na
t-shirt souvenir ya KNB, consommation ya boisson sucrée, pe accès na point de chute et sika fête monene ekozala. Occasion pour beaucoup na ba jeune nyonso ya KNB pe ba présentatrice préférée na bino oyo butu moi basalelaka bino musala po bosepela oyo bakozala très disponible mpona kosolola na bino pe koimmortaliser ba moment de joie oyo tokolekisa ensemble. Surtout ba selfie sans trop. Toko souffler gâteau ensemble, kolia, komela, musique na comédie. Babetela yo lisolo te, excursion Kinshasa na biso nanu ezala te. Première édition yango, billet à $20 seulement. Eza déjà en vente na siège à Force One Service na croisement Colonel Ebeya avenue du Marais na commune ya Gombe. Non loin ya hôtel de ville ya Kinshasa, ba surprise eza ebele. Lokola toza kaka na besoin ya 365 personnes, mi sombelaka déjà billet bien avant pour ceux qui ba place ekoki na bus, moyen to bakisa bato ekozala te. 365e édition ya KNB, un an ya magazine na bino, unique événement de l'année. Kinshasa et l'équipe partout. Équipe nationale ya RDC Léopard bakobeta le 13 novembre na équipe nationale ya Guinée Conakry mais la liste oyo Florent Ibenga bimisaki 3 joueurs bakozala absent donc attaquant moko gardien moko pena médiateur moko yango bakinoa bapesi ba point de vue na bango. Kinshasa et l'équipe partout pour la éliminatoire et à mondial Russie 2018 match kobeta mabongo le 13 novembre oyo. Ba Léopard ya RDC contre Guinée-Bissau. Yango sélectionneur ya ba Léopard ya RDC Florent Ibenga signalé bongo absence ya Jacques Magoma o azali blessé, Junior Kabananga na Rifi Mandanda. Mais Jacques Magoma kozala bongo remplacé na Christian Luyindema. Yango tozo solana ba kino ba yebisa biso absence ya ba joueur oyo kozala pas cité pour na ba Léopard na biso to ba ko remporter victoire pour na match oyo boyo ka ba kino ndenge ba koloba na nifa ya kaini. Dans le besaka que non likambu ya match et tali d'abord présence ya mutute mais ils ont dépendre na classement équipe malgré tout absence nezo pesé mais makambwana nyoso to tali nzambe ya liboso victoire nyoso tout ya match ya Léopard et gagnaka na ba op bandaka ko gagner eza na ba match musu to gagner pe azala pété. Donc pour vous dire que Azala te courage na bandeko basa sur terrain. Tokotala raka tokopesaka chance na ba joueur o bakobeta na match ya dimanche pour la qualification ya Coupe d'Afrique ya mondial ya 2017. Mais ça livre vraiment biso moi pas si mais quelque part likambo ba joueur balongoli to éviter. Total raka ranima ya match ya dimanche soki okoki ko le kandeni parce que coach nem tabeta équipe na ba joueur ne ba beta équipe mais bapesa pena baninga oyo bazali babeta comme nde tomesana kobeta mais victoire la biso ezaka nzambe ndayebi. RDC nakobanga absence ya 3 joueurs te parce que RDC tozokende na système ya Fimbu eloba misi na biso Félix Wazekwa po nanga absence ya Kabananga soki azate nayebi bolasi nani mbokani azawana Bokila azawana Jérémy Bokila azali Bolingi azali c'est que pour naye ba neuf toza na bango ebele absence naye toko polate bakambo Cédric bakambo azali au mona ngai c'est que pour nanga problème ba neuf penze za gravité pour na absence ya Joël Kabananga ezana nous passe parce que ba poste na bango baza ba titulaire poste ba robeta alors na ko sepela nzamba sala pesa makasi na ba ko remplacer bango pas pe na courage na bolingwa kolinga mboka ya ko beta ndenge baninga ba betaka. En tout cas, souci nanga eza que Léopard nayoka Coupe du Monde ba kala nayoka na mona na TV mais nanu na mona yango boyete ngai moko te équipe na biso bita nga na vandi penza nazotala te.
boyo kara nenge quelques kino ba émettre ba point de vue na bango mingi ba signaler que absence na bango ko ko za la passe mais ko za la passe te soki sélectionneur Florent Ibenga sali na classement kaka ya malamu pe bazo souhaiter kaka ba bonne chance na ba Léopard ya RDC Kinshasa et l'équipe partout. Semaine oyo pour la magazine KNB eza spécial yango to réserver les bino rétrospective ya ba meilleur élément oyo to diffuser la bino na mikolo oyo eleka. Na kuvandi to sala misala ebele nyonso mamelo avant comme mamelo auta na libota donc avant tout aza maman mamelo oyo akoki ko diriger libota te akoki ko sala pe mamelo te avant comme mamelo donc mamelo aza maman maman akoki ko sala misala nyonso ya ndako puisque mamelo bakoki ko pesa responsabilité à diriger ndako il faut yeba nanu misala nyonso ya cuisine. Une religieuse pas ayebi cuisine te ayebi misala nyonso ndako te en tout cas kokokana na vie religieuse te toza baminganga bazali ba cuisine yo balambaka bazali ba infirmière bazali no misala nyonso na ndako basala na ba famille biso pe na pouvoir to sala kango charge nanga eza ya kosala élevage ya ba clapin la na sala kana clapier soki babeli biso moko to traitaka bango to somaka bakisi na bango topesi bango biloko kolia topesi bango bama ya komela balia kebele baza dépense ebele mais babotaka pe ebele baza pe ebele balobaka bamaser basalaka misala te ata na ndako na biso bazotunanga binu kuna bolalaka kaka bapongi bolalaka kaka bapongi mais biso tosalaka misala ebele ebele. Voilà, nous sommes de la congrégation Saint-Joseph de Cluny. Notre fondatrice Anne-Marie Javoué est venue très vite en Afrique au 19e siècle pour répondre aux besoins. Il y avait beaucoup de misère, beaucoup de difficultés. Alors nous sommes faites, nous les religieuses, pour venir aider les gens. Et elle nous demande vraiment d'avoir beaucoup de courage. C'est pour cela que nous travaillons comme toutes les personnes du monde, non seulement pour vivre, mais aussi pour aider les autres. Kinshasa et l'équipe partout. Voilà bandeko bouti kolanda biso na kati ya couvent ya ba sœurs religieuses ya congrégation ya Saint-Joseph de Cluny ndenge nini basala kamisala parce que batebele bakanisa lokola ete ba sœurs bavivaka lolenge mususu par rapport ya basi o bazana kati ya cité Kinshasa et l'équipe partout. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever le tribunal. Tribunal de grande instance Colline inspiré, siégeant en matière répressive, en son premier degré de juridiction, déclare l'audience de cette soirée ouverte. Veuillez vous rasseoir. Il s'agit du RP 05/015, en cause ministère public et partie civile, groupe de jeunes filles contre le prévenu Kif Kif, dans une affaire de harcèlement sexuel. Il s'agit du RP 05/015, en cause ministère public et partie civile contre le prévenu Kif Kif dans l'affaire du harcèlement sexuel. Dans une audience d'une telle envergure, la partie civile, notre très chère partie, ne peut surtout jamais faire défaut. Et donc, nous sommes bel et bien présents dans la salle. Par voie de conséquence, prima facie, plaise à la juridiction de retenir l'affaire telle qu'elle est inscrite à l'extrait du rôle du jour. Segundo, notre très chère partie comparée, représentée de ses conseils. Pour la parole que vous nous octroyez, pour ne pas prendre votre temps en otage, nous vous demanderons tout simplement de dire à votre greffier d'acter la comparution de Maître Méry Gonzalez, avocat rattaché au barreau près la cour d'appel de Kinshasa, Gombe. Après nous, il y a un grand. Et le tribunal, après avoir suivi les prestations de différentes parties, prend l'affaire en délibéré pour rendre son jugement dans un délai légal. Nous sommes à l'université de Kinshasa, singulièrement la faculté de droit, au sein de laquelle la cassation Toge Noire évolue. Et la cassation Toge Noire est une association scientifico-culturelle de l'université de Kinshasa, comme je dis tantôt, et de manière singulière de la faculté de droit. Cette association date de longtemps et elle a comme objectif la vulgarisation du droit par des procès fictifs, la séance des sous-traitance. La cassation Toge Noire présente beaucoup d'avantages et les meilleurs avocats de la République démocratique du Congo, ce sont les fruits
n'est-ce pas, de la cassation Touche Noire. Marie Missa Moutango azalaki abandaki carrière na ye na Seigneur azalaki ta msunde mususu et na pusani muke na kominde mususu et pour le moment kominde mususu et puis au moment où ezo ya lisusu nzamba zo memanga na lolengo ya ye ta mususu kalezalaki ko apparaître na télévision de yangwana eza lokola promotion or que se fait rare na vie pezara malamu surtout koyoka nzambe alingina sala nini naloba nini omoni be mission mususu to sala na vie na biso oleki na télévision tellement zaka na poso apparaître o que lobalika mobo sepesi public te au lieu au sala promotion OK komi inisa ça veut dire lelo tam mususu na ndako so ba production belé puisque ba producteur bazalaki puisque ba organisation ezalaki ebelé ba manifestation ezalaki ebelé et pour le moment so ba manifestation c'était par exemple période d'ambula mutu mususu o banga na yo tia mariage ne peme na période d'ambula po ayebike so ina tie période d'ambula mbula et fauché programme nangai mais ba vacances awa na ba fin de l'année oyo et ba moment stratégique bon moi na biso to robeta to za ba production pa ngai yondo yebi motema nangai pona yo yondo yebi bapasi na mona pona yo Yesu saison séchée à la cape saison déplouillée tanga moya za la cape tanga butu ezalio moi sina mobanyo likolo mpe na seo mabena malamu nzambe pesa tan ebale mpe mokili yo mozui mpe mobola ye mokuse mpe molai yo monene mpe mokeo yaya peleki yango babengi yango la loi de la nature oh mama À l'occasion, il y a excursion mon nene Oyo magazine Abino Azali pour organiser le 13 novembre Oyo a lancé invitation à travers éléments Oyo. Et c'est un lelo ezaki magazine Abiso KNB ekokisi 1 an. Ndenge biso ndenge to nommé yango comme de PC yango za 365e édition ya magazine KNB. Donc na occasion wana to pesi opportunité na ba famille parce que plus to lobela ba famille to lobela Kinshasa to pesi opportunité na ba famille ebele on a besoin occasion te ya ko bima en famille ya ko kende ko se détendre ya ko sala tourisme entre papa maman bana na besoin occasion wana te. Quand il y a une occasion, on a le 13 novembre. Donc, il y a un événement qui est année. Pendant janvier, décembre, événement qui est allé. Il y a un événement le 13 novembre. Il y a dimanche prochain déjà. Donc, magazine KNB et Bengisi Binonyoso. Binonyoso Bolingara, Julie Biuma. Binonyoso Bolingara, Sari Vimamba. Binonyoso Bolingara, Tania Mavambo. En tout cas, vous avez invité aux occasions. Il y a un selfie. Na équipe mobimba ya KNB na ba présentatrice ya KNB bozwa occasion okanga photo na Julie Biuma bozwa occasion okanga photo na Keren Meta en tout cas boza invité vraiment boza invité le 13 novembre donc déjà dimanche oyo pas faisaka ka $20 seulement $20 wana ozana oko bénéficier na mambo ebele peut-être on va na pas na bilo na kaka na avenue to pe na commune na yo na nos occasions ya ko circuler te puisque to le bela Kinshasa to préférer ki ko tambola na Kinshasa pour ko découvrir ko ça la découverte il y a ba place mususu o peut-être yo ka na masolo mais le 13 novembre wana au mona yango yo ki on le solo pe ba betelo histoire na on ba expliquer a ezala ki boye président Bouenda bandai kofanda nani Bouenda bandai kofanda ezaki place boye en tout cas et puis point de chute na biso et kozala na lola ya bonobo donc kuna ndeto ko découvrir banyama o bazaka na Kinshasa donc so bimi ailleurs au mona bango te ya otolo ba que Kinshasa l'équipe partout pour ba biloko wana mingi batu la ngana nzela so na tambola bolo ba kine l'équipe partout pourquoi na yebisa ba on ka to ba kine l'équipe partout parce que qui des un ba phénomène nango. Les gens est bien
ya na makambo ya mabe ya makambo oyo so obimi ailleurs obimi libanda otika omona ngote donc omona on kana Kinshasa donc c'est pour cela tolobara que Kinshasa est l'équipe partout donc vous a invité bino tout le 13 novembre na le 13 novembre un certain dimanche donc lieu d'embarquement est à la gare centrale ici Kanaza. Donc à partir il y a 7 heures déjà boya et belé toko ça la tourisme toko lia toko bina toko sepel ensemble na bino ba fa na biso ya KNB bino nyonso bo souhaitaka bo mona bolula biso kala musika na ba appel peut-être sur édition zo le kabo bengi numéro 1 les ala wana ana sepel la présentatrice wana ana sepel na été ba mzupe ba fingaka vous invité ba kutana ba euro dans l'ombre ba ba sala que je bon mona Julie bi na ba télévision na bino nesi Hervé Zaka chef papa en tout cas barozala wana boromona ba monteur na biso Marc Kitambala boromona H nga benga H héritier Lukoje en tout cas Alain Ngoma en tout cas tous biso nyonso vraiment tozala au rendez-vous biso nyonso to ya wana to sepel ensemble na bino ba fan na biso ya magazine KNB donc rien à dire Kinshasa et l'équipe part. Merci bozala qui est belé devant ma poste télévision na bino pona kolanda magazine oyo le belaka bino ba réalité à vie à Kinshasa tozana rendez-vous moko le 13 novembre oyo na excursion monene oyo magazine na bino zali ko organiser les bino beaucoup dans lobby avec Tanya Mavambo Kinshasa et l'équipe part.